chaîne de Samoko na Katia Paris, Flair Monde HD. Il y a des... Cher ami internet, na pesi lombo tebisika bozali boza bon en direct à Flair Monde HD à Dembo mo sama ndefu azarama na Paris de bon na toujours en plein Paris hein, toujours en plein Paris, moi Paris 10e. Dans la ville de Gilles Nzaou, notre artiste et musicien, chanteur boébié, habite na Friza, habite na groupe Jolino, habite Peli Soussou, na Victoria Eleison. Donc c'est la toute première fois to yambaye na kati ya plateau la biso ya Flair Monde HD to sola naye masolo ya carrière naye masolo ya Friza masolo ya Victoria Eleison et pourquoi pas ya carrière solo naye to bossa la pété nous allons on a biso auteur otika biso Chamberton bon mon qui ba image atika ki biso ça fait déjà quelques jours mais moi naza vraiment personnellement naza vraiment déçu autant la clip ou ça li Chamberton donc ils a vraiment na habité mais to solo pe ka na pour la mona qui avant d'aller na sima donc le rôle administrateur donc to solo na vraiment na monopoliser parole TJ Nzaou bah bonjour na bonne fête de travail hein. Ouais, merci beaucoup Dembo Wembo moi c'est Mandefou Baza rebelle te quoi bazara merci beaucoup pour l'invitation en tout cas je suis vraiment très content il y a cause ensemble et puis qu'on répondre à l'invitation ouais malgré donc qui manga ti non ezaka que no yebi ba poto moi ba seigneur penato zo moi temps pour caler temps bien moi ce est tombé dans le 1er mai tout ça dans Sozen quoi on a à Paris en plein Paris voilà quoi. Okay. Et puis na bossa te ko saluer batunion sur ba aux attend aux opportunités à Rolanda dans l'émission Oyo émission Abisso vraiment na saluer bino na bisika nyonso bozami partout dans le monde entier ba certain na bino yango wana. OK, merci beaucoup donc voilà. Bah merci à tout le monde à me soutenir biso Elisabeth Mutobo Bambote Siko Zali Tobo Sanité Junior et là la plafond il faut voir et puis elle Junior et là la plafond yeva bilanga héros donc so ko ki kaka et là la plafond bilanga héros yewana donc Tobo Sanité qui masamba Rocky Masamba da Silva le millionnaire d'Angola na Pelé en fumu donc bonne fête de travail pour tout le monde et Torobo Sanité bato me soutenir biso on écoute une émission pour la première fois pour commenter pour partager et on est salarié tout yambela bino ba artiste na bino o bolukara bo mesala koyoka alors Gilles Nzaou avant to kotama la kacha ba biographie na yo yebisa biso nanu pongi ya canapé bon on tapé na extrait en même temps pongi ya canapé c'est-à-dire quoi pongi ya canapé donc en fait ezaki inspiration eza pongi oyo par exemple batu mingi bazara na pongi wana oyo ya musuti musala outi wenze outi quelque part vous êtes tellement fatigué lui bon n'a pas matama mukena ta télévision et on est pour un canapé ya pose on va na canapé biso mingi ana poto to mingi na ba canapé hein donc tant on va na boyo comprendre un film ngoto na information on nga otala otala ngo c'était pour ponga les lengi moko ya kosakana te on moni to saki nzembo na ponga canapé po ezape kitoko trop ezape lengi makasi quoi Njembo wana osomba ki yango to yo mère boya ola na chambre trop de canapé yango monaka malgré ba bengana na chambre mais na somo espace nga canapé yango wana esala ke o beta masete na nzembo wana bon nga eza nango pena bongo te pa bat mingi pe bakawana ekomela bango ouais ba chasser côté à Combret intake age segope côté ya canapé mais eza ngai ningo mona nga bona za na label onga na za ngali une plume une voix et une guitare de Sipi Omande donc c'est lui qui écrit des chansons pour moi. OK. Donc il me produit, il fait la production et puis aza sous écrivain à Commandant Yemutazo Komelanga banze mon ami au album Mobimba donc ils a écrit par Sipi Omande. Donc todo saka lokola ba star nyonso ya minene oyebi donc na bamboko pe partout dans le monde oko komana yo mais ezaka plus mieux ozwa écriture ou pas mutu musu ya kelengi makasi. Ah OK. Merci beaucoup Gilles Nzaou. Alors betela biso na masolo ya carrière na yo. Patwa monaka Gilles Nzaou abetara pas emene ya. Gilles Nzaou azaka la poto. Gilles Nzaou artiste et musicien. Mais ba rateke o leka na Friza, ba rapeteke o leka pe la Jolino groupe Jolino. Ba collègue no ba yebi o betala bango mais biso ba fan biso ba pandisa ngwebele auto mesala ko lukate to linga to yo karoka à travers Flair Monde HD quand on linga va découvrir yo Gilles Nzaou natif ya wapi
okotaka Friza ndenge nini tandis que yo mwana moke tobika Friza orchestre mikolo yo mwana moke na okota kuna ndenge nini. Après comment tu t'es retrouvé dans Victoriana groupe Jolino? Ouais, en fait na banana no ngai vraiment na botami na kobotama na botami na Matonge. OK. Na baba na Masima Nimba numéro 25. Na botami penza wana na Matonge, donc baba Masima Nimba numéro 25. Donc na botami wana. Après kokola na ngai nde. Na kokola na Charbonville, donc na lobaneti Bumbu Makala dans Charbonville quoi, na koli wana. Donc ti ndenge na koma mokolo quoi. En fait musique soto leki kota musique nga na sali musique na ngai mingi na ngirengiri. OK. Na sali musique pena na ngirengiri muta formanga na ngirengiri wana yaki vient na biso Eldorado. Abosa na été na PC bambote sika azwami. Donc yende pena muto a forma biso parce que to wana ba orchestre na biso mike wana tozo travailler et tout. Na wana ba massa na ngai pe belé ba chai ba jika wa jika mais pe à son âme mais muto na biso chicken fundo akufa déjà massa na biso auta okufa to ande ko yemba na ye et puis tozaki na ba camorette tozaki na ba tex wana na mouvement na biso mo tozaki na ngirengiri wana na pendant répéter na ngende wana. Ouais. Après nde na kokota suna mouvement mosu na ngirengiri wana mais comment pena moi mouvement mikolo au barrio banda robeta na ba Hervé Ketro bato belé. Donc yaki awansengo bila na ngirengiri wana. Donc na beta na awansengo bila eza orchestre oyo edaki ngai vraiment pe mingi na niveau pona koma pena na niveau ya ko prester pena ko sala ba concert minene banini parce que mouvement oyo banda ko chapeauter ngirengiri mobimba. Parce que na ngirengiri to aki pena ba staff London to aki na ba mouvement mo boy na bosani ba orchestre mosusu. OK. Voilà. Donc on a beta wana et tout. Donc voilà après na évolué après na kende na groupe Jolino. OK. Groupe Jolino na PCPV na ngai Jolino kezo ambote. À côté groupe Jolino tu évolué tout ça ba disque belé après nde via ya ko sala susu après to panzanki via ko ayako zongi sabiso sous parce que à ça qui deuxième groupe Jolino du sous pour la deuxième fois oyo a signé Saka vient na biso modikilo Modeste modikilo abeta senta no beta senta na Zaiko ay manse momo boye ay mwana moto na kolala te Monique c'est banoto na yo c'est mon aye a signé un contrat dans groupe Jolino et puis Bendoson a pesi mbote number 1 pas signé un contrat et puis Babiandonga Chokoro Babiandonga pe a son âme mutuna ngai quoi donc a signé un contrat période où on a donc betara to yako sala disque moko boye chaos spécial. OK, ouais ça là c'est ça. To sala disque moko chaos spécial babi a chaka nzembo modikilo a chaka nzembo bendo pa chaka nzembo na banzembo musu ya Jolino ba biso to chaka banzembo. OK. Donc voilà quoi. Après na yego longwa wana na yego Kenesco ya Friza. Ils ont eu moins de temps après na yego ta Friza Afrique internationale, il y a Seigneur Rochero Taboulay. Si vous allez quand on va à la place, voilà bien. Yo jeune, au loin l'orchestre jeune. Ok, quand on a l'orchestre va papa, la motivation ni. Il y a voix haute ou inspiration. En fait, les aïeux boy. Seigneur Rochero outil poto période où on a Moutazaki na Alagi président de la République qui Moselle Laurent Désiré Kabila. OK. Est-ce que Moselle Laurent Désiré Kabila comme président de la République Alagi fanatique qui a Seigneur Rochero a bengisi Seigneur Rochero azonga qui ça. Alors azonga qui ça c'est bon et comment que non faut former groupe parce que batonio ça kenel mo États-Unis bani batika la ekona. Donc fallait former groupe sous par rapport il y a voilà qu'il y a un musicien retourne. Comment que un musicien a recruté déjà coup ba mana déjà qu'on répéter mais un musicien bana ko comme penzati bana comme ça était bana comme c'était wana na sima bana ki na Richard Bongo na pesi mbote aki soliste na biso dès qu'il vient na biso fait Bongo wende paix à son âme donc Richard Bongo grand guitariste donc il na batteur na biso mo Daddy Pef na pesi mbote toi qui me belé quoi après Rochero Seigneur Rochero ayeko koyebisa Eldorado que naza na besoin pena ba chanteur on naza na bango awa neti voilà quoi neti penzate parce que Eldorado ayebisi que non na chanteur na nga moko
Zana bengela yo ye comme ça na otinda ye. De elle a benganga boye et c'est trouvé que non nazaki siko na ba Congo na yaki na Mwanda. OK. Bon na ta téléphone ya mbaboye. Ah petit nango za na bisana na mona ah même petit nango tiki ndulo komi commerçant. Pour période on a biso ba massa tout bazoke ba mikili ba boye na bona boye donc. Yo ka boye simbito sala boye simbite ba donc na biso de fois te. Poko tara boma. Donc OK nega donc massa komi commerçant. Si la personne non vient à bêter moi tour moi ba plan moi boye finance na koto mais ezan ndenge non faut son akini mbangu parce que Seigneur Rochera za na besoin na yo. Nena gros avion na kiti kini banini après nde sikoyo to saki rendez-vous mais mukolongo fa na kendo ebi na bela ko sangana te parce que donc obanga quoi daka Seigneur Rochero nazo ba te na okende ndenge ni stress ko sa ya liboma do ya sangana te pona yebi atanzembo moko te ya friza eloko te jour ngo to saki rendez-vous na kenda te na bela Seigneur Rochero bien sous Eldorado mais ndenge nini Jules yango ayete mais po na lo bane bangala via benga ya mseme vinga na belia via kuma osekanga mabe après to ya sala so to sala rendez-vous mususu muko na kendaka na signer pena habiter fona dira fa signer vieux fona signer akoma ka mutayamba ngai mutu na ngai Logilo grand batteur akati États-Unis na pesio mote Logilo donc machine mutana machine madaka daga Logilo azaka pe batteur ya Empire. Ah OK. Akota sko na Friza. Soit mon agaya ya mobo tout yo a chanté un c'est oui a chanté neni ozo c'est la papa c'est la papa parce que fallait na osa test wa sko ba mi c'est musuba répéter na kati déjà azo apesinga kiti na vana libanda bu kana mingi te bo vieux bu ka rekoti vieux Rochero akiti ko to amona ngai ayebi ngate malbika o feza Gilles yango yi abenga Gilles donc makile panza ça no chaka chote non, c'est on a besoin de maman na Mukamba. Donc Jonas Mukamba dans la période où. Ah ouais. Période où la chose à Mukamba te marato. Mukamba. Bo ebisa que yo vandi adeni kota kuna esika baninga no bayali na zoya. Wana lupango na yo yaki na ezana dima wana na coin wana ya dima wana côté ya wenze ya Somba Zikida. Ouais. Na koti pe na kati après quelque temps viro chaye ko kota zikiti. Allez ayo avant de siko ya bon to sa test na ye ba mission to batelemi wana na batutu ani atunu wa binze moni na bien en tout cas na abo atanze mbomo na éviter quoi donc atanze mbomo ko ya frise na éviter bon siko bon problème ezate bo betela ye kasi ayemba ngana za besoin yo kandenge ni akoyemba ni oyemba la note donc Richard banani babeti mais na yemba wana mais vie donc voilà la improvisation on a improvisé donc na yemba improvisation donc on va zo beta on a improvisé bien ce quoi so ninga yo kaka tembo na yemba via kraka ya kusakana te après Sili excuse après Sili Abibo to katana biso. Bon, répétition Sili. Répétition Sili. Au monde bino nyonso a ba so na chanteur. Bino nyonso boya ka susté. Donc bengana ta 20 chanteurs. Dans Esukia. Donc bengana bango nyonso dans na tikalanga moko quoi. Donc à part vie moko boye, vie wana ki déjà muto akala, comme on a yaki Virex. OK. Virex anoyimba déjà bien nga Rex na pession beauté. Virex anoyimba déjà na Seigneur Rochero yaki mission ya Friza déjà depuis. Donc à part Virex tous les chanteurs ba inanga mabe bakane na mbazo na bena libanda bena faut ba botenga quoi. Interview Rochero ko tsanga na quartier to dia na eti limité. Chez na limité na 10e wana. To kotiti na parler tala mama na parler banini ba koti na kati ya parler abisa ba cassette c'est vraiment non ba cassette abisa ta 15 cassettes boye a pointelenga banzembo abisinga ikeno so ba cassette okene ko na banzembo azimwa muki Argentine apesinga abisoma banini ba wal bito no benga Walkman ba radio mo bo na cha cassette na sombia on a écouteur abisinga travailler pendant une semaine et bongo so mono kanya ta 4 5 demboye a doit répéter à soutenir na kenda na travailler na ya na ba 10 chansons quoi na kanga on a une semaine to bani pe ko répéter bani pe ba concert banini ne pe to wana ko voyager mbele do na beta 4 ans na Friza siko un Victor Euti Mikili eye
Mais kuna bon voyager té. Peut-être tu voyages trop, tu voyages trop. Kenda Kiba, Afrique. Tu voulu en voyager tellement trop. Pour biso ton obeta mingi ba concert moi yaki privé. OK. Yaki concert na primo robroué. Yaki ba concert mingi privé to beta la banda ko ya ba vie na biso ba Argentine mbaka ngobila. Ba rapide petit ya Viroche. Kuna to beta moi deux fois. Ezalaka RA6 parler na ye wana ma campagne wana pona ko fêter parler na ye wana to betaka wana RA6 so fête susu ya mariage na bango to betaka suna ata parler na ye na lupangwa donc biso no beta concert mo ba concert privé même na inter wana to beta trop mais rien dans ba concert mo privé quand il considère pendant ya par invitation qui était que mbongo au futate kuna uto jamais komona muntu mo ba na ngiringi azoleka na ye jamais donc on a bankunzi na bankunzi yaki pena bongo quoi donc yinde wana après Victoria Eregoya masa nga mo siko to na obeta na Victoria Pasinyangi obo beba na pese mo non Pasinyangi to tikala ko beba na te ah bon donc to beba na te Pasinyangi a fait son vote numéro 6 balate ozoka dembo ozoka to beba na voilà quand la rate voilà te to beba na te na balate wana mutu na ngai ouais balate mutu na ngai balate ba uta mikili bayaki ni forme danger makambo danger bakar ba boye na boye wana bana mai musu batika na poto et puis voilà musu ba ki wana balate abisina no yaka mouvement ngabise no mwana ya te passe kuna na freeze mwana tikeza te po bande pena na za donc moyen ko te simbate bu ba on peut continuer ba on ngape na continuer na freeze bu et comment que on sera comme vice-gouverneur ya ville de Kinshasa. OK. Parce qu'on a comme une charge ya osarnate. J'ai ailleurs appena sous ba répétition tenga mutu comme ko yemba mingi. Après na ben na masala nga mo boye atelier kunyanga. Na pese mambote. T'es animateur, t'es chanteur, chef d'orchestre et F victime. Animateur. Oui, atelier. Atelier kunyanga le souverain pontife na pese mambote. Boye mali na friza. Wana masa to mali kuna mouvement mo suna ngiringi na bosana ya koyebisa ya edo pembele edo pembele na pesi mbote donc to betana na mouvement mo Victoria Madova déjà atelier to betana ya uti la tala la temps aye na mouvement to c'est mouvement mo boye na kini donc to betana ba atelier OK pardon tikoyo to komina atelier na masa na biso moko boye di piron na pesi mbote to ande koyemba na eti Hervé a commis gouverneur, bah voyage paye à qui n'ont pas ni n'a ici à télé en tout cas, n'est commis boy. On a fallu, à tout bimisa droit chemin. OK. Fallait bimisi droit chemin. On a ici à télé n'est comme au venir comme une vice gouverneur boy, comme moi mon boulot, comme mon boulot t'as raté un voyage fait au États-Unis, bani ni mais. Bravo Kendate. Et puis ça mon boulot t'as raté à commis vice gouverneur, donc à quoi voyager sous ta gebeta musique n'est ando betali na bisi ya tele monde ndenge za boyo faut que na yo pas fali fali kwa za master na yo faut que no pas fali atele kutaki na ba mo ba doute bani mais ngamu na force atele donc ça totala ngai bon na force était mais na motiver na bisi que non mas en tout cas faut que ne pas na mutu na yo OK wana fali bimisi disque bani ko ça nete mata OK c'est bani disque comment ça peut un plaire ti atela signaka kendaki nenga kota fe mukoko to fali amona ya sepela makasi banini monenga tela ibisa ngai donc n'est pas kenda kana zonga asusti OK parce qu'on a tikali ndesiko na yero benga pasingi yangi pasinde ngeni ni non na mo pena siko na komi mo après pour na mouvement quoi asi sikoyo akepe vala ke ça vient evala ke non na masa na ngamo boye aimba na friza bani na ninga ya mouvement maman evala ibse boyanga na Salipé rendez-vous pour de matin à Carapassi, avec la Mercedes 300 mois noir, bateau qui est na ranch. Dans la ranch, c'était na Maison Blanche. Là, c'est que ça, maintenant, on a parlé na. Pour to koti, parce qu'il y a une seconde Kitty, à que c'est ce qu'on question, que non, na master na na chanteur. Ah bon, il y a waso kinga donc pemaki kwa baba tonga ba masomba boy na boy abi c'est pas si bon ya na yebsa ya parce que ça non vient singa que na sinalo ya
Bon, na kiti na voiture, na ndo ya siko bona ya net na opese mbo. Di suka wana di. Donc na biso sonza na esprit te. Abomi moral. Donc Simon Kimbangu. Au bandangoko. Donc suka wana di. Ba wa komune tu gaza di yo embana sene ko chebo yo. Na mse me di, na mse wi na embana. Azondi ma di yuma yo embana ye. Mais oui, président, allez, pas penser à Rochero dit. Ah, non, on a chantier. Un chantier, ah, bien, on a voilà. Non, prêtre de lui, qu'on s'est appelé à son âme. Moi, je m'en ai pas mal qui oui, bien, Mbamon a bandat. Ce soir, c'est la rivière, petite lumière, reflète la ligne à l'horizon. Écoutez ma prière, au fétiche des ancêtres. Après, il y a un moussou dit, ah, quel sous? Les kamoli koye la moto, na yebi. Ma kuya mo koye la moto, ngoya, bate, mote mama wate, oyebi saki ngana bimakate. La kayo kotinda maloba bi kata yema mususu di na do yemi sanga 10 chansons na yema vena 10 chansons ya Vieux Rochero. Après ben ayebi si parti petit au karama qui n'était pas bino bando ki mouvement au passé bino bobo ma mouvement o aleze kene na ranch donc na kota Victoria Ndengwa donc osala ni test na sana chantier. OK, merci beaucoup. Donc voilà. Voilà surtout, Gilles Nzaouté, qui déjà parcours naïe. Alors, Gilles Nzaou, Okenarakin, Pamba, na 7e anniversaire, il y a Kin Kessia Emenea, aux Alakina Kin. Bah, voyage, non, Moussou Swana, tout le monde qui a, Kenaki, vous avez une image, au la vie, et c'est comme Kundaye, au Salaki, vidéo, tout le monde qui image Wana. Mais hormis à Wana, au Sala groupe Nakin, Okenarakin, tout le temps, Okenara par rapport à courtoisie, Okenara. Ouais, Zaki, qui va voyage, Moko, il y a courtoisie, Kaka, Okenota la Moka, et puis Kokekota, Bandeko, Totika Moakala, et tout, puis Koyeba évolution. Moka on est les autres la première que ça un groupe pour éviter ma camouana parce que que ça un groupe et c'est na banzembo na groupe c'est exemple na au monde il fallait un album na simbi yango ça que a monter groupe parce que yo ça na banzembo te que ça la groupe donc c'est de la merde quoi donc yango to senga que non na osa score album parce que na osa album mobimba anze mezo ndamba yoka ipongia canapé siko to ça na nzeta baba on a embeli grand prêtre les dragons de la monnaie Willy Toka na embeli nzembo OK nzeta baba donc c'est bimé déjà na audio clip dans la format audio déjà ils en a audio ils en a ba plateforme nion tout digital ou la musique ils a déjà. Donc, clip na auto sanango bientôt là parce que tellement on a pas préparatif, il y a ma makambo belé, il y a concert, bani na mte so yebi. Concert il y a grand-père Bozi. Voilà, tout ça na concert le 8 juin, c'est 8 juin. Na New Morning, on a grand concert moko nostalgique. Les concerts au ba pour se retrouver les sous parce que ba parisien ba mona sous ba plaisir à bon il y a longtemps quoi. OK. Que non, bah mon icône loco la grand-père Bossi Bossiana. Ah, il était kaka. Mais la grâce. Donc si on a comme un grand-père, il y a solo quoi. Il y a bien tigate. Et moi tu sais ça. Il y a pas tchabeka badate. Donc on a vu que notre grand-père a ça na New Morning mais ce qu'on a dans ça la première partie. OK. Il y a New Morning on a donc et on a vraiment tellement bien et puis que à Paris, ba à Suisse, ba Londres, ba Allemagne, ba adresse c'est ça puis déjà. Et ça, la New Morning, tout le ça, la New Morning, et ça, la 10e, na Château d'eau. Donc, ceux qui tirent dans le métro à Château d'eau, tout le New Morning, et puis tous les Parisiens, ils place New Morning. Donc, le 8 juin, au Zanawana, donc, on a la première partie, au Banda 20h, donc, on a au moins 1h. OK. Donc, on a une équipe, on a ma casse, on va accompagner les professionnels de la musique. Nous avons passé à Kusangila, on a passé à Mbote. Ah, il y a passé. Passé à Kusangila, nous avons aussi Mbabas. Nous avons Ramazani, Kokorama, les solistes du Saint-Esprit. Nous avons aussi guitare solo.
Ok. Toza na grand prêtre do à Congo di Kowel. Yado. Do à Congo di Kowel, yem to simbela biso guitare rythmique. Toza na Frank Samba la synthé. Toza na Mbunda, toza na Emeric na Mbunda. Et puis na batterie toza na Dustin ou bien toza na Simolo Katondi. Dans les deux wana. Simolo Katondi, Dustin ou bien Johnny, donc parmi bango moko kozala na po Asimba Mbunda. Asimba pa Asimba. Na chant tozali nanga toza ngai na grand frère Nabiso, grand prêtre Luciana de Mingongo, bien nga osala nga plaisir a otombola sous petit na ye. OK. Donc tozala na ngai, tozana bien ngai Luciana de Mingongo. Et puis tozana petite Nabiso moko boye Dado Fly. Wana na timing na yo to na ndenge. Natala ngai on azolo ba makambo yanga na première partie. Quand même. Dans la première partie donc tozala bongo nde na oti kotanga bato. Et puis tozana Flower Fly. Tozape na bijou na pesi mbote. Voilà bango tozala na bango pour la concert wana quoi. OK. Oza parmi bato yo bayemba na Seigneur Lay. Alors déjà une fois yo yemba na to longol mambo test to longol mambo banini. Une fois yo yembi na même podium et ça là on ndenge nini Gilles Nzao. Kelelo oyo o garda un bon souvenir na CV na yo oza na CV kuba ke ngande na yemba na ba numéro 1. Quand on parle de numéro 1, tout le monde va Seigneur Lay, tout le monde va Franco, tout le monde va Lutumba Kenda, mais yo et ça là on ndenge nini ko yemba na Seigneur Lay na podium moko. En tout cas, pour nous, les meilleurs souvenirs, on a sous-souté. Donc, na zoa opportunité moko boye au mingi ti bazu yango peut-être parce que bazara souté. Mais nga na zoa opportunité on a et sur ka wana tenga pena to na ekolia na Seigneur Rochero. Voilà, mamna zo ba Richard Bongo aza vivant à côté témoigner. Tous les missions va vendre kuna nga pena to lia likion na Kundulu, na Doumeson, na vie Taboulay. OK. Tous les rabina bison balé quoi. Comment ça tout on va danser c'est le pote qui va danser zebelé. Regarde on va 12 danseuses. OK. Na pesi ba Mazembote, ba BBC, ba zebelé, ba petit nangai. Na pesi on mbote miso lelo ba comment ba femme mariée et tout quoi. Voilà. Donc on va danser la biso makia. Donc ba sali biso bena mo Kundulu bani to lia na grand prêtre. Donc na ko pena donc to na ke nego makambo mususu na ye. OK. Donc na ko pena donc na yebisa que no yo ko benga nga su papa te tie mon collègue. Donc benga nga collègue. Donc na ko donc etana ba grâce wana ba opportunité wana na zo donc ça ba souvenir mo boye donc na garda yango pena na mutema yango na ndule auto beta na New Morning donc ça moi coup d'œil clin d'œil pardon na ça moi clin d'œil il a faire revivre sous bateau ba vie wana. OK. Neti Taboulay na osamo eloko na ye. Neti kinke cérémonie na osamo so eloko na ye quoi. OK. Lelo oyo tolaki na 9e disparition, 9e année depuis papa Yemba atika biso kuna ndo lekate kuna kenda te. Non, na vivre la musique na lekate mais papa Yemba zaika koko na biso parce que yende père oyo asali kinke cérémonie donc voilà, mais yango moni nazaka lelo oyo bien na batu nyonso ya vivre la musique ba vient ngai neti bastino as de la chorale to beta ba concert trop Luciana Rutu yende donc akoma bena neti yende so na koma yenda remplacer bango tout ba vient nga ba Gloria tozaka na bango ba vie jana na tozaka na bango ba vient ngai coin empathique na pesi mbote donc tozaka na bango voilà licho coin pas donc bango tout tozaka na bango bien donc papa Yemba na zo chance à vous en été mais na zarana ba vie wana c'est comme si na zarana papa Yemba kaka quoi. OK. Voilà. Alors question ngana tuna yo absence ya batwana ya beaucoup papa Yemba absence ya Seigneur Lay absence ya Emenea. Est-ce que lelo oyo musique na biso ezanga éducation selon yo? Oui, wana pena donc musique na biso est chité par rapport à ba texte et par rapport à mers. Lelo o bazo penser ne ba jeune o ba sa musique lelo bazo ka sake musu avant ba yoka ye il faut achaka insanité na kati to il faut acha bêtise na kati nzembo na ye lelo ne ba batona ba kenda vraiment ba mingi belé ba dévier pena musique na biso eza sous na ya suna ba texte na makasi te ezokte ali sous te ba komo ba n'importe quoi. Ah OK. Donc il y a un moni ngana un système moko boye na pour recadrer un peu
texte. Yango moni na yembi neti pongi ya canapé. Na yembaki pongi yibinga na zalia loge na canapé. Na komi osomnole ba souvenir etambolinga na moto. On dirait na mona yo plusieurs fois. Na komi omituna soki ekomi envoûtement. Attirant sangai na yo ekoti bouleversement. Malili ya hiver maudit degré oh. Maboko mangai ekomi gelé. Moyen te na simba chombo pona benga yo wana ki ponga canapé. Ouais. Après tu yembela sous grand prêtre William Toka o tu yembeli nzete ya baoba. Voilà, obotama motema pembe ezanga mbindo William Toka e. Motema na yo ya bolingo etonda sagesse pe bonya zalaka kandengo zalaka e. Banguna nano basilite osala baza ya kotongo bato ekosila pelelo te. Oh, ce qu'on était baoba. Alors, il y a le que test est comment perturbé. Alors, les dandismes. Les dandismes. Les dandismes, les dandismes, c'est quelqu'un qui aime s'habiller classe et tout. Voilà, français, on est en solo. Donc, Moutou Azaka, donc, Bato Azana, moi, bourgeoisie, Moro, voilà. Les dandisme, penez français, penez à solo, penez à Bato, à bête à tenir, à dandi mingi ba lelo na kati ba London. Batoko ba pris sympa c'est des dandis. Batoko la ba Guilhem Mayindou les mannequins de Paris. C'est des dandis. Vous comprenez? Batuneti na kotanga nani batuneti ba fils Edungu. Fils Edungu c'est un dandy. Batuneti ba Robi Gianfranco c'est des dandis donc bato ba beta tenir pena ndenga solo Alino Sene. Alino Sene scénario c'est un dandy. Donc on monte les dandisme. Na yembaki il faut rendre bango il faut rendre bato balataka babilamba babeta bateni et puis basalaka un dandy c'est quelqu'un qui est responsable. Asalaka na ye donc ça différent ba sa père ils sont un peu différents parce que un dandy asalaka azana famille aza abeta teni moko ya ville teni ya ville eza teni moko il y avait extravagance mais tenir en ville. Donc voilà quoi. Donc les bâtons atteignent c'est des dandys quoi. Merci beaucoup. Alors Gilles Nza ou tu vois que les oyo ba musiciens oyo ba betana seigneur là de tout monde ba dilu ba bima de tout monde ba te bele ba bima hein le roi tout monde ba vient na biso ba joski qui a beaucoup ta ba bima à travers Batouana. Ba ça la fait succès à travers Batouana. Mais pourquoi la génération na bino yo yembina seigneur là mais on a toujours na sima batumsusu ba grimper plus que bino tandis que bino bwana se faire makasi ko le kabango na tu yoza na se faire makasi ko le kabango ngai ce qui n'a encore répondre à question na o tout ngai eza par rapport il y a environnement où va évoluer par rapport à environnement il y a orchestre ndenge évoluer par rapport il y a leader mon biso taki na orchestre neti taboulay c'était plus responsable par rapport aux autres donc l'orchestre c'est mon présidentiel quoi. Donc l'équipe orchestre c'est trop responsable par rapport aux autres na zoloba. Donc les architectes qui non vieux azar na po a full abiso. Taboulé moi azaki déjà taboulé azoyemba danger. Mais na orchestre na muso mona keno leader mon donc championnat mavwanga. Mais idéologique à donc championnat leader mavwanga donc yango siko fois ba petit baza ebele po ba côté là siko ba petit ba défendre cause mais pour moi champ eza mavwanga quoi la plupart ba orchestre ozo mona ba tona ba bima ne ozo loba dérivé pena bien mona pena ba leader na bango champ mavwanga donc championnat gifni quoi. Ok, merci beaucoup. Là, ils arrivent pour la salle à plaisir, la Blachine, ça. En mode de Sikozali. On continue. Na Strasbourg. Donc, Indus a gifni quoi. Il y a un monnaie. Indus a lini? Gifni. Ah, bah voilà. On va maintenant tu as gifni quoi. Il y a un monnaie qui est là. Bamasa baye bakoti enta mamasa baze to ebele lelo baloba obo na bonga na sali boye na bote bamasa utaka déjà bongo bayana ba orchestre na bango bayaka na makambu na bango yango mona pe bakoma ndenge bakoma ezake muzo sonde unité eza pena ndena oyebiso biso tout oyebi eza ndenge wana yeka na ndeka no to beza environnement par rapport à environnement orchestre
ndenge fonctionnaki puis na ndenge eyaki ko changer un peu par rapport ya batabula bango bande ko beta biso no to beta musique moko boye et puis public yaki ndenge moko te. OK. Public obiso na ndo beta neta Afrique zane yaki ba ministre ba généraux ba boye na boye ba kunzi kaka ba DG ba boye na boye. Mais ce qui est côté musomo venait que ba leader rebelle quoi dans Chouaka Nzimwaka. OK. Dans Chouaka venait givni ya omoni ba master ba bima bongo quoi. Lelo oyo bazaki déjà tellement ba pesa ba opportunité trop. Et puis, il y a des disques, il y a des leaders, il y a des place, il y a des espace trop. Et puis, les leaders, il y a des signes, il y a des makambu, il y a des bimans, et puis, il y a des gens qui sont pour les makambu, ils appellent bien les journalistes. Il y a des solo, aucun côté, pour biso to yebi ba boulot o eza boulot moko très noble. Oui. Eza boulot moko il faut tala na emsu komo na et puis na déontologie ya boulot. Okay. Mais bato le belé le comment chambongo liboso par rapport à musala donc yango zo boma pe biso ba c'est ça le roi peut tirer bongo libanga liboso bongo te wana za makamu susu donc biso na bino to tambolaka yo poko beta libanga parce que yo oliaka na libanga pe na liaka na libanga donc ngana to za neti ndenge mo donc toko senga na bambongo te. OK. Donc na sens wana zolo ba donc déontologie na bino yake no biso soki to zate bino pe moyen bo c'est bien ezate. Donc bino pe so bozate biso pe moyen to bo c'est bien ezate. Donc ba massa na bino ngana conseiller ka ke no ba batika ko tchana mbongo liboso par rapport ya musala. Donc mbongo mais est raisonnable. Ah mbongo ko za na ngo mais eza pena important lelo oyo on va foutre ba studio bazo affaire. Mais va foutre ba studio mais pourquoi ba kezo ba studio wana? Ba kezo ngo pona ni. Mais non, eza ba télévision te wona ba YouTube. OK soit local moko boye et comment foutre cher. Ba vie au boganya na limite ke ba no foutre ba local wana. Ezaka ke no ba tumingi lelo nde ba ndinga ko comme sango neti eza extra te ngala ko zo pe na sali site na ngape ya YouTube. Mais ya sona website oti. OK. Mais mutuna mutana musala na ye donc to tikela bino boulot mais to ba mususu ndeka na uteko loba ke no lelo o mususu ba bino na biso so yeba na pena su mingi te parce que ba ko na ba ba parti prise. Ba parti prise. Donc en fait azolo belaka artiste mo songolo. Donc balobelaka artiste mo pour ato foutu mbongo no mais azo mémoire na terrain la bango. Au foutu mbongo no peut ko le mais il y a zo poser ba question par rapport à artiste on a donc c'est pas bon quoi. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Alors Nzembo de la République oyoka ngoto Nzembo de la République oui na yebi Nzembo wana. Oyebi ndeni. Oyoka ngoto oyebi yango. Na yebi yango parce que Nzembo wana to travailler yango na studio. Yom to yembango. Ngam na yembango to meto yemba na ba master tout ya la team Wata. Eza ba Nzembo ebele na chemin de la gloire ngana yemba. Ah OK. Et vous avez cette chanson on ngana yemba na sa na sala ba cœur. Comprendre. Na yemba na chemin de la gloire. OK. Même ata mi ange mi démon na za pe na ta 7-8 chansons na yemba. Donc Wata za mutu na biso yango moni to yaka to chapwa parce que on est orchestre na biso la team Wata. Donc voilà quoi. OK, alors na de la République initiative wana oyo ya ela kibino projet wana lobike non lina yemba Victoria na kati ya la team Wata. Et ça là qui na ndenge nini? Boso ki on ndenge nini? En tout cas, être dans un studio wana Wata zo bisanga ke no Julio na Nzembo moko pena en tout cas ba Victoria ba osepela Victoria Mobimba là mais vous allez bien mais ton est qu'on s'attendre était en plein au Nzembo le long ndenge pesa vous comprendre mais RB Tamaki donc vous sentez que Victoria elle son il travaille à métier le long ndenge pesa en plein parce que Wata kota ki pena na dimension parce que abimisa pena esprit wa abimisa emenia na et ça la bien donc ça la bien vient kota za sepelaka donc voilà quoi sepela senti pena que musala o asaki ekenda pambate quoi. Ah OK. Alors toi sous na dossier o nazo regretter Gilles Nzao po na mona ki mo fandi na yo na sele mo fandi wala sima na studio ya Patrick Masidi na pesi bambote siko zali na mona ki na plateau ya Edino Image mo fanda ki wana Suzuki na mona 78 na pesi bambote siko zali na mona ki ya musika na bi eza idée ya bana yolo to eza idée ya ba musicien ya Paris parce que bozangi mbongo te. Comment vous ressent la clip ya Chamberton na modèle wana na ba studio ya télévision na ba studio ya plateau ya YouTube skotolo banini wana eza hommage ya Chamberton
ou bien la publicité à studio wana. Non, ça sincère na ngai. Non. Loin de là, idée wana ko tezate parce que omoni nzembo ya matanga eza nzembo mo monsieur salamaka mutso akufi bozo sala ngona courte durée et en attendant quoi moké faut bo sala ngo bo sala ngo vite. En tout cas je tiens d'abord à remercier Kidada hein Christian Kidada na ndenge a permettre ki biso pendant une semaine mobimba atika ki studio na ye pour travailler nzembo wana initiative ya ki Ladi Miyembe. OK. Leader Abana Chang, on appelle son mot, la dit Miyembe. Donc, il y a une initiative, wana, a comment qui paye quelques nini. Après, ailleurs, au Benganga, ben, il peut maman, ça tout n'est tout ça qui wana, tu y a cœur wana, pour cœur wana, tout ça, on a l'a dit. OK. C'est une balade, tout ça, les cœur wana. Après, maman, ça n'est pas eu ça, la vocale. Mais tant que comme sur temps où il y a clip, tout le monde a dit que non, tout ça, la caca, na studio, bisogno sous l'engwana, tout le monde a dit, tu changes à moi, ma si, il peut y avoir, donc on me rappelle tout ça pécana to peut changer kaka il na idée que ça publicité net ya studio massivité na idée que to changer moi ba tableau mais ba tableau matanga ezaki na jour enterrement bato bazolela nde basalaka ba hommage ata na balabala bozotambola ata bovandi ensemble botie bakiti me na baplateau nde bovandaki wana ponga na zuba retour mpola tuno question oyo eyaki na zuba retour na zuba retour m'appelle les oya de gauche à droite qu'est-ce qui s'est passé oui tondao lukande soutien moi tondao luka soutien mais bozanga babo tout le monde ezaki wana chemise na o moko so teki yango clip mobimba mais on a dit que na moment na pezaki ta ko uta déjà musunga uta 77 na yakati Paris wana donc faut tcha carburant na voiture tous les jours mais ça déjà il faut avoir volonté aux en volonté donc tout ça qui on passe que agi motoyo to bande ko linga mingi et puis ngai tagi comme na ba finité na Chamberton na ba 2022 ba fin 2021 2022 to sala moi groupe na biso moko parce que to remarquer na Paris ba tozo beta na banganda ba boye na boye ba beta ba nzembo ba OK parce que ngai musika sika Ladi Miyembe na Chamberton to ba kite biso to no beta ba nzembo ba tuté biso foto sala ekiri na biso moko to beta ba nzembo na biso yango to banda ko louer studio na studio Bleka place na kota New Morning to na louer to banda ko répéter wana na nzembo ne moko to na ngana ye mangu na matanga me po mutako beta ngana kiti ya ayoleli nzola se motema ya mwana moto ekwemaka leo lolenge ezala kela yo depuis na monaki yo ye caméra ya sepo nanga nyonso ekomaki osime obeya nzuzi zananga ata porte-clé kendekelanga partout ata na poche chéri na senti chaleur d'amour omisananga ata mokaba ye ata changer pantalon nazalaka tout le temps wana toyala mulu ekomata tina sang augmenter na yo pourcentage ya lolango pa nombre yo choisi esengo na ngai ekozala de plus que ya moto oyo ameki na liwa ya avion mama ye tala ndenge motema na nga we simbelinga mondoki ekoloba mokwela ngeye noki te koboma ngai memememe sala te na susi ya mwana ekanga yo nde bani ya protege eatia nzambe notina kufa matira bolango ya ofele sosie. Merci beaucoup. Donc, voilà, Zaki Nzembo ya Chamberton. Nzembo Chamberton, vraiment, ma ça a paix à son âme. Après Manakimia, Tikeli Bisso quand même, un vrai quoi. Ok, voilà. Merci beaucoup. Ma focal, coutu en lobate, maman la focal. Alors, le logis Lonza au prochain nayo et ça ni olobi, osa na label ya Sipi ou Mande. Voilà. La personne en botte c'est ça. Malgré Kiminga il tu es toujours Azelio pendant. Mon vieux, tu es toujours dans mon cœur. Non, c'est l'appel na au coup de fil nayo. Ceux qui ont bien gagné sur le projet à Gilonza et osa là vraiment bien. Donc, osa na studio ya Sipi ou Mande. On a déjà des titres au Bimisi, donc on y a canapé, Nanjeta Baoba. Ouais. C'est quoi, les albums to, les maxi single. Ouais, les albums Mobimba Oyo, na signé na label Une Plume, Une Voix et Une Guitare. Oui. Titre et album Moana et Ali Intronisation. Intronisation donc Ezoya Kalaming. Mais toujours Bimisa Moko Yango. La minute sur to Bimisi Nzeta Baoba. Oto Embeli, les dragons de la monnaie, ya Willy Toka. OK. Le PDG Willy Toka. Donc
projet ça pena monene toujours travailler na ingénieur na biso junior Kadia. Et puis grand frère nanga Luciana de Mingongo aza toujours à côté pour nous soutenir ngai. Donc voilà, donc projet ça moulaï et puis yango moni tellement hier mutu sport parce que concert il y a New Morning eza produit par le label In Plume In Voix et In Guitare. Ah yango ça na iner. Donc yango sipi ou mande mutu a produire grand-père na New Morning. Ah ya tellement nga nazo faire partie ya label. Voilà yango moni naza na première partie. Ah ok. Dans la première partie, il y a presté dans New Morning. Donc, il y a une salle mythique. Il y a une salle moko ya artiste minene babeta kuna donc artiste ya danger babeta. Combien de places? Au moins 600 places. OK, ça va. 600 places donc yango to benga ba parisien nyon sous le 8 juin. Hein? Donc ba vieux o ba renanga série ya ba lelo ngayo yolanda kwa molili yengo. Pénitencier, pénitencier. Ata oboyi na yoko ya kotala ngai, tindela ngai manda, tindela ngai batembre, nazali se na beze ya correspondance, yaka kotikela ngai joking na lubwaku e. Boya oyoka la reine de Saba. Boya oyoka banzembe bele. Oh michurie. Oh, michurie, bolingo ya kubomba, zoka mabe, oyo ya kupesa, zoto wakasi, soki nga na bali wano yote mabe. Donc, boya bo sepela, donc, boya kabanzembe bele, Israël, peuple de Dieu, ton kokota, bigou bien mon kotole kana mapata mia nzambe, na Jérusalem. Amen. Donc, plein et belé boya donc grand-père et puis boya oyoka banzeta babane na oyemba so wana grand-père siko yo date ezaka excusez-moi la carte maloba yo siko date ezaka date ya peut-être ça yo moko non to beta le 8 juin nan ba date ezali ba date ezali donc le 8 juin to so beta na New Morning avant de dévoiler ba date mususu boya na le 8 juin boya ko découvrir pe boya ko découvrir pe ngai pe ngai na scène. Donc parce qu'on est allé dans la salle, il y a musique. OK. Donc bah grand-père, grand prêtre, papa Babeta, bah te belé Babeta, va venir à Luciana Babeta, va te belé Babeta. Boya na New Morning le 8 juin. En tout cas, Paris qu'on a une ébullition parce que les gars on se le voit que non bah tout bah on s'est retrouvé. Bah on s'est retrouvé dans la musique voilà quoi. Biso ayo quand la radio. Voilà. Boya au monde en off live. Boya pena au monde en live la reine de Saba. Oh, salaka moya pokwa. Engengeli ya wolo ya bisu ya talo. Motu ya nini ngana sopa bolingo. Yo moya nzanga na ebale. Atie. Yoniye. Na komemela yo couronne la reine de Saba. Samedi soir. Totambola elongo. Donc, boya grand-père ozong sabino na ba souvenir ya batan. OK. Siko à part wana projet musu ezate? Oui, bah projet ali eza ebele on a dit que non to dévoiler ba date mususu après le 8 juin. Pour ils appellent que non date yanga moko na salle moko po producteur nanga azana agenda ya ba salle tout ça na ba grand ba nouveau casino de Paris ali ba cabaret sauvage azana ngo déjà na listing. OK. Quoi Olympia de Paris nyonso eza na listing azana ngo déjà. Donc to wanu cha yango ba date malé au fur et à mesure nga mona bi nini to ko sangana artiste nini na ko solana no to betana artiste wana to betana artiste boye ka ba na Paris. OK. Bon on peut avoir des opportunités peut to kotala kaka na niveau de ba Congo to ko solliciter pe avec invitation to beta pe ba massa super beta ba grande salle parce que makambo wana o ya beta na manganda na ngana ka compte ngote me faut sila parce que ezaleti bazo brader musique na biso nga pena makamona na sepela na ngote yango ba excuse nga pena bana mai mais yango mona ngai pena te trop na ba makambo wana to te mena yaka te parce que na musique obiso nyoko ma pona ngo quoi to nyoko ma na ndenga osanga facilité likola biso pena to nyoko ma omoni to nyoko ma biso pena to nyoko ma mutamona profit à 50 € à tena kena to nyoko ma mutake ake côté kuna côté donc côté boyoka du sona makia boye na boye donc musique ezoza na valeur pena te omoni to ye mingi
il faut contacter ngai et puis contacter Sipi au moins de l'architecte de la rumba congolaise pour la suite ils allaient vraiment ça les belés tobé tana paria. OK. Est-ce qu'il y a Sipi ou mandat pour assurer promotion na yo jusqu'à présent? Bon jusque là c'est lui qui écrit mais il y a une promotion. Oui si parce que promotion ils ont à la cirer parce que so banana on a nzembo studio ba clip makambo tout parce que pour l'instant nzembo c'est bimaki na audio na kini déjà ils ont les canaux presque 10 chaînes ya radio ngala zolo batakisa bazu ngala za na bi ils ont les canaux kasi zo les pala ngape fake les ngala mais yo kasi on toto so yo to zana nga yao yo t'inquiète donc architecte de Mowembo moi ça m'a demandé na leli na zolo faut asima pena promotion na zolo na leli donc il y a Azaramuté à Malam et puis a ouvert Azoluka ba chaîne Netubino pour travailler ensemble pour avancer sur musique na biso musique congolaise quoi. OK, alors mot de la fin na bato bolanda biso poto ka bona stokomi ma presque na suka. En tout cas ezaka que non merci à toi no pona ndengo invité ngai. OK. Ba na osengaka ba bandeko musu ya ba journaliste na ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Bozwa quand même exemple il y a Dembo Wembo abenga pena ba artiste baya koleka ndenge to yebaka batu ya kala ndenge bazalaka yango yazo sera na kilelo mais lelo to koma mona neti batu ba tchembo mingi liboso par rapport à musala ils ont même sa déontologie à musala na bino donc merci à toi pour l'invitation yango mona zaki même kutu avant yo koma parce que on a honoré na honoré oyaki invitation na ngai. OK. Merci beaucoup. Et puis, nous avons le 8 juin 2025 au New Morning. Château d'eau, métro Château d'eau. Métro Château d'eau, donc, métro Château d'eau. Donc, on a bien ici, Bananios tout, Yabela, Anabela, qu'on a tous vu, Aguaya Samatone. Samaton et Bibende, je dis de Tchango, Bazebele quoi. Et puis dans London, Tobé Libri Sempang, il y a Boga leader, José Manza, monsieur catalogue. Gesto Shongo dans London, Emmanuel Ungaro. Donc, Bosangate Nandoule Wana. Bon, on a Suisse. Rijana Chiwara, na Pesio Mambo Théâtre, Sony Richi, Papa Plissé na Pesio Mambo Théâtre, na Bossanité, donc on a Bossana, na salué Bananion Suya Funa, au Bazo Sangana, Basali Association, to Sali en fait, parce que j'ai fait partie à Funa, to Sali Association Moko, Funa Forward. Donc Funa Forward, et là ici Funa en avant. Donc Banato ya Funa Basanga Ningirengiri, Bumbu, Makala, Kasavubu, Selemba ou Matonge, donc Bazan Kati a Funa Forward. La Bossanité, président et Ali, président Nabiso Mbokila, président Nabiso Mbokila, ça dit Serge Mbokila, président Babola, il est président. La Bossanité BBC Kiasi, sans oublier Ndoulaye, Ladi Ndoulaye, Ladi Tanda, Ndoulaye, na Pesio Bambote, na Bossanité Guy Massamba. Moi, je suis bien Bogar Bombo, il y a Tini, Nandenga Moukete, na Pessimbote, na René, René, moi, na Charbon, na Pessimbote, sans oublier Eric Machuda, Marianne Diang, Fatou Diang, famille Diang, na Pessimino Bambote, Ginette Mombindo, double reine, na Pessimbote, et puis Dodi Wasenga de tous les temps, contrôler toujours Charbonville. Voilà, Sakinzong, le roi de Grenoble, donc. Voilà quoi, donc, minga le bezate, on a fait si batutu au balinganga mbote. Ouais. Na Canada, na Bossanité, na give vala. Give vala na PC mbote. OK. Les gars na hôtel Koloba, na Londres, surtout na Londres, Gesto Shongo na Emmanuel Ungaro, Bozanga te na Ndoule wana. Donc, OK, voilà, merci beaucoup, merci à toi Gilles Nzaou. On va répondre à l'invitation à Bisso. Merci à tout le monde. La émission vraiment beau s'abonner, beau partager, beau commenter. Il y a un ça la raquette, tout déplacer. Biso dans le bon liboso teza, ceux qui s'abonner kaka.
lobi omona ilonga sike koti soko s'abonner lobi longa sike koti donc voilà mais masa nanga pe na kati maloba te Alino Star Alino Star alobaki oya apesaki bambota Alino Star yoka dembo wembo akosa bambala ebele donc faut ya koleka Alino Star na pesi yo bambote ya nabosani te tosta seke libulu grand pays et puis Damien Bila à Lost Damien Bila mpangi amour donc baeser na bino yango wana merci à toi Blachine Zoza bambote siko zali tokutali bongo pour l'embala sima bo commenter bo s'abonner tokutali bongo pour l'embala sima merci beaucoup à la prochaine.